MJTV Sambara Goli Mazabata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazabata Vraiment beau s'abonner Sambara Goli Mazabata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazabata MJTV Sambara Goli Mazabata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous. Mbote na bino nyonso bolingaka ngai Sibibati mbote na bao nyonso balinga Dani Chimanga bao nyonso balinga MJTV ba mbote na bino ba bon dimanche bisika bozali na profiter de l'occasion na présenter ba condoléances nanga na moko ya MJTV na kombo ya Olivier Lowango ye aute ko bulisa mwana ye Esther autant nyonso to bwakaka Olivier Lowango papa na Esther na Jérémy Esther azali sous-souté donc Olivier Lowango ba condoléances na yo nous sommes vraiment de cœur avec toi. Kinshasa makambo o Luambo yemba Kinshasa makambo. Donc monde Kinshasa le koma bolali bien bola mukana tongo makambo et surtout que la technologie s'est évolué nango mundela atira biso internet donc tango kotaka ko se connecter ka ozokuta na makambo. Na ebité en tout cas vraiment likambo elekelanga likambo ezosanga pasi esanga mawa donc ebite bana lelo soki baza vraiment ndenge nini chose grave lobi biso nyonso ka boye na ba internet to bwaka miss boye na page ya Didiston Nike mwana artiste na biso Koffi Olomide na mama na biso Alia azui atie photo ya JB Mpiana akomini ni papa de papa. Didiston. Photo tia ya JB Mpiana na elobi nini? Elakisi nini? JB Mpiana na Koffi Olomide courant et les carabien te selon ba rumeur o ebimaka ke Koffi Olomide azoluka alinga Daïda. Na ebite na moyo bande komsu balobi nani Didiston a posté photo ya JB Mpiana po yende mutu alingi abala mama Alia loko ape JB Mpiana zane suna mwasi te akoma na ye papa sans chéri occasion pe yango wana azwa na ye mama Alia donc point d'interrogation tozo ebate c'est quoi au juste et puis nazonga na epa na Didiston Nike pourquoi yoza mwana pourquoi okota makambo ba parents na âge na wana kokota makambo tata na mama no pona nini Koffi abana ebele ba minu bazali pourquoi ba kota makambo ya Koffi te car yonde kokota siko wana osabo poani pour qui savait rambo moté o que papa no Koffi Olomide boté ma passe non aux impoli Didiston aux impoli makasi moi se comporta bongo te mais kana kolongola photo no tia JB Mpiana na longola ngo pe sa bien te. Donc yondo comme ko ponela mama no Alia mibali donc pona yo mobale omoni akoki ko bizasiko na Alia ezande JB Mpiana Didiston bonyo obunga rumba boye ko obunga rumba mwana zala boye te et poza mwana malédiction mwana ozoke ekota mama tata no na mama na on a sens ni papa za papa Koffi za mobali ana droit yo sa o nyonso alingi etali yote siko photo jibano cherobini ocheba po ki sa Koffi mte en passe ocheba po Koffi asa AVC okosi Koffi asa AVC Koffi za homme à femme Koffi basi na kaye Didiston au contraire maman nda ali en tout là po mibali ba banga ko linga oui ali za vrai chéri aza métis mais mibali ba banga ba azana Koffi atiki Koffi andi sindi donc ba comprendre po maman na de nature maman za sale caractère quand yo pe moi na ndo za Didiston za sale caractère aux caractère à maman nao
Non, même poli beaucoup de papa et maman la neni. Donc bandeko c'est un peu ça vraiment. Likamo eza passe, n'évitez surtout que le banini par rapport à photo nani Didi Stone a posté qui y a nani ya JB Mpiana. Jusque là bisonyo so tozana na ba point d'interrogation. Tozoba est-ce que yene mutu a remplacé Kofi Olomide pas Alia? To se poser ba question bisons na ba Dani Chimanga na ba Sarko papa nani Naba Sarko papa na sacré bison sotoza donc se poser beaucoup de questions ba vie na Kwame Chaka au Galand là tozwe ba te Didi Stone problème ni na papa na o confiance à papa so moni a sali mabe benga na téléphone le ba papa problème eza nini papa pourquoi be vandi saye aza papa na o kofia koyoka yo tika ba polémique ezanga tina papa zalaka moko ba changer a papa te. Papa kalazala te, mobala kalazaka, camarade ya kalazaka. Papa kalazala te Didi Stone. Zonga na muto za mwana par rapport ya acte outi ko poser wana ya ko poster photo ya JB Mpiana. Na biso longo lango na peso 48 heures longo lango et puis benga papa no Kofi Olomide senga et pardon. Senga et pardon, sinon te reçoit malédiction, ozo manquer papa na respect. Ezala te Kofi aza libre aza papa so amoni ke na mama abino esimbite pour impolitesse sa mama abino ana droit ya changer moi sinda lingi comme pe lobi pe so amoni na sindi esimbite akoye pour changer pe akepa zu moi susu hein donc bo s'abonner vraiment massivement MJ Télévision eza vraiment pour na bino do bande ko nyonso bo Holanda yo no s'abonner te s'abonner massivement la chaîne MJ Télévision ah ils en ont vérité ils analyse populaire dans la zone Didi Stone acte sali toza contre moi personnellement je suis contre so ils ont la place dans encore sala ngote bo vanda silence za arme munene bo vanda kimia so bo moni ke yo Didi Stone soué na ezaka ke Kofi bazana mama abino alia on vanda kimia bonde nzambe ça mais c'est déjà trop tard parce que divorce est déjà prononcé. Ah, nous sommes ça le la Kofi et le côté Kofi a toujours Kofi a changé na été. A toujours Kofi a toujours mon pao. Album les gens payent en les en marché. Vente est impeccable pour la plateforme à téléchargement les gens des autres kama, les gens des autres partout so kika isika oyoka légende. Ozonga boye légende ba pont rouge ezali ba jili que ezali do ba nzemo kitoko ezebele. Didi Stone tika mambozo sala. Au moins ko lingo étouffé album à papa na Kofi. Au moins ko lingo boma légende. Didi Stone moi na libabe. Yo mabaya mo makile landa ke. Donc caractère maman no ali ya yondo lingo copier. Na biso suki ça sala tout o effacer na ni photo no longola ngo supprimer yango. Et puis bino bana ba artiste mso botke na pesa bino conseil. Ba papa bino ba star, ba papa bino baza ba fierté ya mboka na biso Congo. Donc ça ne sert à rien au kota makambu na bango o nani weranso na mampata ba potani ale exosengia bato gladingia mokoti makambu wana non eza malamu te. O JB Mpiana soki pe na nani soki na makangu de moko ba potani ale Daïda koti Soraya koti eza bien te. Na bana ba artiste nyonso muto aza na comportement sans comportement ezaka Didi Stone papa no za mutu malamu yo za mutu ya mabebe au poids wa mutu ya mabe makasi le roi à mère na ya on perdre donc on perdre mais on doit perdre place Nicolas nini ya ba buzoba na ebite soki moko ali ya mutatinda kiyo soki ngungi nini yanga swaki yo heureusement na poto bangungi bazala te pour ceux ina Kinshasa ozaki ndo yaka waka ba vacances noa na Montfleury nanga ba peut-être ngungi sio pour le roi et pas vieux kuna ba nini mo ba c'était zami ba fleur eza peut-être ngungi mobo aswaki yonde mutu et ça le poster bongo non ah Didi Stone changer vraiment changer et puis bandeko to tonga na moi onke oyebi ke photo et lobby si penza batuko Didi Stone tonga poster na ni photo ya jiba komi papa de papa donc ba te belé bazui chimie na ebite virambo na momo soka za ndenge nini o monde rekoma na monde rando o tiki boy o kuna récupérer quand yozo o bois qui so bien za bientôt comprendre
mutu muso akateli e corner abotoli. Donc mingi oloba ezate ezaka conseil nga nzopesa pona Didi Stone meka vraiment ko changer. Si cab kokota babikota kota makambo Kofi na alia etali yote bien que divorce eza déjà prononcé. Mais tu habites pour na cause pe Kofi a cause pas KP France à récupérer ne pe ali hein. Donc point d'interrogation. Ozomona yo ba jibela papa chéri to boité. C'est normal ba to poto obuzo ba Didi Stone azo audace ko poster photo na poti yo ba na bokabwana amida. Okokara ko tia mo stand up pe. Wa mobile kitoko la ta bien. Okokara de problème nini? Amida nda suki si basi nyonso. Déjà passé dans Chimanga, ça vraiment passé, ça passé. Et surtout ba comportement boy. Ba comportement boy moi le quoi Didi Stone a côté mambo papa na maman na bana ba jeton soit moni kuna Kofi a pesi Cindy bisou ye kuna mute me vimbi siko nini yango Didi Stone olinga kama moi ça Kofi a butu Sarko papa na sacré donc to continuer na analyse na biso. Donc jusque là bisognon sort toza vraiment na katia suspense toza na ba hein to se poser beaucoup de questions toza na ba point d'interrogation tozo ebate Didi Stone photo JB mpia na poster hein ezate ke lokola ba période mo boy rumeur moko ebima ke Kofi akomi kolinga Daïda mwana JB hein bamsu babi ke yo peut-être pe JB akomi kolinga Didi Stone bamsu sote de JB akomi de kolinga Lia donc tozo ebate nyonso wana ezotika biso vraiment na qu'est-ce que c'est yo muto Didi Stone poster photo na mekana ko éclaircir biso hein za na courage te tango che photo mutu za na courage ko bangelo te loko ano impolo banga tata no to banga mama na te za pe na courage pe ya okoma na pe ke non na poster photo JB mpia na pona boye. Donc ça vraiment passe nga ko kama kambote da nchimanga esanga mutema passe na ngo souci donc nazo ko kate bocha na vie à l'aise bocha ko fi à l'aise donc on dirait bozo luka bo étouffé Didi Stone on dirait yo ko komi corrompu ba corrompre et pas artiste moko boye pour ça nini bo étouffé album a Kofi légende hein. Pourquoi bolinga bo mettre na fin na carrière ya artiste musicien munene Kofi Olomide o aza légende dans beaucoup comme Congo pourquoi bolinga bo mettre fin na carrière na e c'est pas bon et puis Didi Stone exceptionnel o te photo na pona nini so jiba draga kiyo pourquoi zo photo na postant o bomba ngote na kati téléphone hein est-ce que faut qu'on postant pour publier mona ezala te si ko papa no bisika zakuna on se poser beaucoup de questions. Biso pe toza ba internet to biso ba banani ba chroniqueuse, ba chroniqueur, ba internet toza ko se poser beaucoup de questions. Jusque là tozo comprendre c'est quoi au juste likambu nini Congo makambo la yo lamuki okute na makambu na yo Didi Stone mekana komi bomba ya oza mwana moko oza ba talent oza carrière moulayi oza n'importe qui te na mboko au Congo hein donc c'est là vraiment qui mannequina na otika ba bêtises ozo sala kana o posta ba photo ba JB na ba Instagram pour qui ça fait papa na motema pasi pour suisse ba tunsu motema pasi donc ça ne sert vraiment à rien mambo Kofi na Cindy mambo Kofi na Lia etali yote so mama Rifa grande c'est le petit sœur à Kofi so zokota mambo Kofi et ça pour asa petite sœur nae asa sœur nae et puis Kofi alinga mama Rifa trop alinga kae trop donc yo moi nous en attend okota mambo na te ozana temps wana ta mukiete wana tana ta mukete yo lukando vandisa papa na Kofi Olomide tout nae papa problème nini papa pourquoi on se comporter boye papa pourquoi on s'embousse biso ba en public papa pourquoi ozo humilier maman comme ça oyoka papa na akoloba obimisa nyoso ya kati ya motema nae pourtant yozo sabo ba publication ba nini ba adversaire papa na okomi ko poster bango au moins te ke o match sous papa no mafuta ke ben oyo suka lo kwa minu pour les gens zabo so Kofi kanda za amekika mwasi mwa meko botele mwana sinja meko botele mwana mususu ande zabo mon père nyonso pour comme beaucoup plus attaché na mwana na yoto yoko soute
kala toka ba Aristote toka ba Elvis toka ba Minou ba Rocky toka ka ba Chris Cross bana ya dans ces zones ni Fifi Keba Didi Son Keba oza avenir mulai Keba oza mwana zana mato ya koyoka tamba bake oza mato ya koyoka ayoka tika makambo ozosalana tika bobalia liboso na fali yo la mama bino bozolia ale bozi botie nzembo afali bozobina po boksa ko nani kofi mutema pasi mama mobali basukisaka ete mobali ndasukisa mwasi kofi pa ko tourner ope mukonga tourner yo la mama bino pa pesi yo mukonga pona libela. Donc tout ça a pour la likamka ya photo wana ya posto Didi Stone a posté qui photo JB Mpela pourquoi JB Mpela ndo komi kolinga Didi Stone yo be papa chéri so komi ko courir derrière Didi Stone tika ko polémique album no balle de match o wumela que c'est be 15 bimate et bimi et ça a marché des disques luko c'est la onde promotion tika la buzo bana pam tika ba bêtise wana. So yom to tinga Didi Stone a posté photo na nga po ba ka mutema pasi mutema vimba non tolingi na biso te donc musique na biso et c'est comme un kimia donc batunyo so ba koma ba onko yokana wera na nani wera na JB courir les carabien nani Kofi na waze ko courir les carabien donc botika Didi Stone tika boma na moto wana meka ko boma moto wana tika ba bêtise ozo sala wana po photo posta ki wana et ça Kofi eloko moko te et changer pelo monter na via papa na Kofi za papa na koti na na famille te mais na koti yango po Kofi aza artiste musicien Congo aza légende ya mboko au Congo Kofi asala mingi na mboko au Congo jamais boko bana ko kitse jamais boko bana ko finga ebongo jamais boko bana ko sambusa na ba réseaux sociaux non et non na place autre photo JB Didi Stone zone photo ya papa na yo affiche à légende ya Kofi Olomide tiango na page Instagram na yo tika na buzo ba nozo sala tika buzo bana kana na peso 48 heures et supprimer photo na supprimer yango de l'on a niana lobaka yango na bandeko ope boza conseil boko opesa numéro na biso yango na par rapport à makambo mwana kota makambo ba parents papa aotika la papa mama aotika la mama papa so aza buzoba babenga ke na pembeni ovandise jamais banozo ba buzoba papa na oba ko etalango na ba réseaux sociaux eza malamu te mwana akota maman ba parents aza mwana aza mobi aza mwana aza malédiction. Donc c'est un peu ça bino pe bano ba artiste botikali bozwa vraiment mayele bozwa conscience botika kokota mama ba parents no baza ba artiste baza ba star do ça ne sert à rien donc nani Dani Chimanga vraiment pour la lelo na sukina voilà je crois numéro na biso ezana bande ko ba sepya ko benga par rapport ya comportement Didi Stone aza mwana jamais ko kota makambu ya ba parents na Kofi azana droit ya sanyo so za mobali azana droit ata lelo nde bana sindi bongo na ndimi te ke Kofi ara na sindi mo ba makangu musupe bazali ba chéri musupe bazali lobi sinja okende Kofi ozo mwasi mususu Kofi aza mobali Bino pe ba wo finga Kofi o Kofi yesindi andimi Kofi ke pesa e bisou Kofi comme na 67 ans so une c'est comme kilo mobala tika ka mobala ata comme na 80 ans Kofi ko zoka mwasi pas moi mukia kitoko donc c'est un peu ça donc bon meka vraiment bana ba artiste bon meka ko changer mentalité na bino et puis bon meka na ko bunga ba réseaux sociaux surtout Didi Stone bon je te comprends parce que aux mannequin oui c'est normal faut tout le temps na réseaux sociaux mais o etali problème ya couple ya papa na yonali ya kokota ngo te pone za cuisine interne jamais okoyi ko etala ngo na réseaux sociaux tika Kofi na Alia basama na banga divorce na kimia le roi divorce eza déjà prononcé ndenge mama Rifa na London a prononcé kiango donc yo vana no kimia Alia yo pe vana na coin na yo tika ba bisala sa nozo sa mikie wana toko na Didi Stone peut-être yo noza sima makambo wana peut-être yo moko Alia ndo tinde Didi Stone a posté photo à JB na page na ye hein donc on a bino kimia tabo yebi ke zabino on a kimia Quand on fait ça à vie, il y a un peu de sindi. Ah, sani. Ah, tika sindi. Musu poiso sani aroyaka. Mobile anembe to hôpital.
Donc c'est un peu ça on a lingé kana lobela bino yango wana donc c'est ka synthèse mukie analyse mukie par rapport ya photo o nani dit on a posté qui pour na JB Mpiana. Donc mingi oloba ezate analyse populaire na biso lelo et suki awa na pesi merci na cordon Dani Chimanga, merci na la première dame de Orléans madame Mami Wanja, motema papa Misha, merci na Kwami Chaka Oga Landlord na London, ba condoléances na Olivier Loango o auti ko perdre mwana na ye Jérémy et mwana na ye Esther. Ngana bino tokutani semaine prochaine pour un nouveau numéro ya émission na biso analyse populaire pe haute en couleur. Bye bye. MJTV Sambara Goli Mazapata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazapata vraiment bon s'abonner Sambara Goli Mazapata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazapata MJTV Sambara Goli Mazapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Chimanga vrai non vrai tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous